Très bien, merci vos alliés belé beaucoup landabiso sur Tiamaloba officiel site moko kwa ko pesa bino information attend au boko zela information na pesa bino confiance pe fidélité na bino de pesa biso courage ya ko servir bino na temps oyo toko servir bino alors na mokolo ya lelo soki boko sepela na ba image oyo toko pesa bino bo pesa merci na benike bo azana sima caméra pe Jérémy Jika Pitir merci na assistance ya une consort o azana biso na plateau na mokolo ya lelo na kombo ya précieuse Malonda donc moto ko sepelisa bino na ba histoire vrai na kati ya Tiamaloba officiel. Alors quand ndenge bomoni na titre lelo toko tel sabino comment est-ce que la police ya mboka na biso République démocratique du Congo bakendaki ko kanga bongo ba mama mibimba, je vous dis ba mama mibimba za ba jeune fille te kasi ba mama mibimba ba sala ka commerce ya butu. Quand je parle na commerce ya butu bino moko boko comprendre bisika boko landa biso donc toko pesa longonia na la police ya mboka na biso République démocratique du Congo na mosalo ba ko sala. Alors toko tike la bino bota la image comment est-ce que bakangi ba mama o ba sala ka commerce ya butu donc ezalaki na côté ya Victoire côté avenue Popo Kabaka la police ekangi ba mama wana basala ka commerce ya butu donc tozali ba kongomani toko comprendre eza ba terme mususu gradimu ya ko loba yango te na Tiamaloba atako Tiamaloba esengeli ko Tiamaloba nyonso kasi ba terme mususu moyeto tia tochela yango maloba ezalité. Alors botala na ba image comment est-ce que la police ya mboka na biso etie maboko na ba mama oyo basala ka commerce ya butu epinga na bino tokutani juste après. Pia, c'est fini na batu oyo batekaka na butu yango batekaka nini yaya ndimelanga ike komanda ya district ya Funa colonel Carl Lewis oyo ayaki kokanga bango nyonso awa na quartier Matonge na komini ya Kalamu bango baza bateki ya butu yaya pasi pe mawa botala neti mama oyo okondima te atekaka na butu tunanga tekaka nini poyo kelangai ndenge balobi na mikro point show mama o bavanda na ndako te batu oyo omoni Matonge mobimba oyo. Nous avons remarqué que maintenant tous les mamans au Balukambongo na bongo na butu bangonde baza na base ya insécurité na kacha quartier Matonge ao. Mbongo baluka na ndenge nini mokolo? Mbongo baluka na ndenge nini? Na ebisa yo za mwana moke olingi na banda kopesa okuru bato baluka mbongo na butu bana basi baluka ngo na ndenge nini? Alors na musala na bango oyebi. Ne me fais pas parler des choses des insanités ici. Ndenge na zolo ba bato so bayebi bato baluka mbongo na butu. Et puis présence na bango sur le terrain, c'est ce qui pousse beaucoup de malfrats. Na butu poko ya ko luka bango et puis bango na bango soyi balobi ke ba banda bitumba. Bana mibali bakosa. Okokota na Veninzia. Croisement na avenue du stade na Kouana. Okolekate oye na baro to bengi kese na kese nana ebi kese na kese te na kisation na quartier Matonge état major to loba to pesa conseil boza bande ko basi bosala yango ministère na bino bozala mpe ceux qui wapi mais modèle bosala kama ite do mikolo kuluna ya bana basi baza pe na bekiri na bango nde aventure to kei to sali ratissage mobimba lelo 3 jours soko tali okomona tamona mosimona nzelate tout autour ya parquet wa institution monene okomona batondi kuna na balabala wana na saba nzeta madame tout ça là ko sala babiloko bobenga soki na français soki nini o yebi wana malamu te alors eloko wana to baki il fallait d'abord ko étouffer bango ndoto étouffer bango pona ko laksa bango awa ba camarade na bango bisika bazali toboye eloko na Matonge toboye yango toko qualifier ba infraction na bango toko tina bango acquis de droit ba ok na parquet oyo na ebi bango te baza soki ba antivirus na oya na oleka na nzela bakalenga
bandi ko menacer nga pamba bongo nayebi bango te nayebi destination na bango te eloko te nazwi menace ya boye bateka sobe ba téléphone na Victoire ya bazelu balakisi ya bien batekeli ya mabe bango yeyo mama na miyibi ya minene nayebi bango te na famille na za na barasi ya boye te si makambo basali ngezo lekela nga mfubo sa musana bino justice sa musana bango na wanga na musana ngate na ndumba na teka nzoto pona na famille ba soutenir ngate na teka nzoto aluka mbongo na ndoluka nga babandali ba wileri na ye matonge sika o babenga bara kese na kese baya mibali oyo bazaka soko ye fo futa droit mutasenga nga droit roi na bango ye ai singa po pesa alati chemise carré ya jaune faut pesa droit $80 mukolo na saki na zaina $25 na pesa $20 deuxième tour po ba mena senga ye bisinga ke aussi sa jambote na zui $15 na pesa na maboko muninga na ye alati chemise nzela ye roi asiliki abifale na pesa ka ye nde babande menace doko yango bakatenga so mona noa apena ze ovimba menace makasi poka mbongo jambo yango na kaka yango na bileta basa musana bango oui yo muto yaka kosomba na butu awa na matonge yeba ke batu batekaka na butu baboyi bateka lisusu biloko na bango awa na butu parce que commandant ya district ya Funa colonel Carl Lewis aza déterminé pona kosilisa biteka ya butu wana po ekomi pe kokotisa na ba infiltré ya bakuluna po babanda kosala ba désordre na ndenge ya kosakana te. Pardon mama na ajoyo uzoteka nini point chaud eleki masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paix location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paix likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour les amis président ya Imo Congo hôpital to be hôpital pona nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Il m'a pas nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala jo de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te na ya bino pesa ya koteka. Très bien, bolandi ba image pour comprendre que to ko sala bino ka mosala to lobaki toza toujours derrière l'actualité ya moko na biso République démocratique du Congo. Alors so bo sepeli na ba image ya lelo kaka ndenge na lobaki ne baneli bo pesa merci na Jika Picture pe Benike Bao bazaki na sima ya caméra pour na ko bende la biso bilili ya mokolo ya lelo. Alors merci na honorable Jean Moutala, merci na mama Emilie Nzemba na Londres motema ya tous pepele ya mbetolo bo pesa pe lisusu matondo na oya kosunga biso mère putu de yalola bisiko azali a kosunga ka biso kuna na Paris to pesa pe merci na madame Sandra Zoka na kati ya Paris a kotika biso te. Alors soki bo sepeli na émission à mokolo ya lelo bo soutenir pe biso ba numéro ezali wana bo benga biso afin que to ba ko améliorer mosala ngai na bino to kutani prochainement. Au revoir, bye.